sala ko mona ki. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, ça vient à Kalam. Ça va d'abord débat pas quitter ça, pas quitter beaucoup là. Bote mingi na balandi FM TV. Apesi mino mbote na ye moko le descendant prophète Kimbangu asebino mo boyebi tokitisi tige to lisangu ya FM TV précisément na quartier Mavuba na commune Makala bana Makala fo baluba babenginga babisinga be yaya ndeko ase arbitre kitana terrain merci na ndenge bayambi biso tokiti micro FM TV kotoyo bolanda magamba bazana ngo posa toleka. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonya. Yabisabino ke match sebani mbote ndeko. Lisango sekitia na ye moko ase. Merci beaucoup. Awa toza. Awa toza na Mavuba. Salama moki. Awa toza na Mavuba na Makala. Donc non loin na triangle. Bapasi to bisemoni bozana. Papa to na bapasi ebele. Nande na kufa. Toza na bapasi ebele ba okufa. Tozozanga mai to okufa. Tozozanga courant tozokufa. Donc to okufa se kokufa. Metalisa sikoyo. Pe azoboma tozokufa. Ah oui. You are méchant. Très méchant. Ya osaka na kukuté. Vedi to na bapasi ebele ya. Soki na kobanda koloba, na kobanda kolobela nanu likambo mai. Nous avons un problème à Maï Awa incroyable. Je vous dis incroyable. Maï Bimarate, tu es régie des eaux. Bino boyebi régie des eaux. Tu es régie des eaux. Nakata kisasa. Ah oui, au kokota, au tali ba pompe à bateau. Maï yebi ane Bimarate. Ane grandi ici. To mona mai nanu te wanga boyango te ya solo na oloba ya solo soki na kosi okosala ba interview ko tuna batu mususu koyoka mais régie des eaux et yaka otika ba facture to te papa toyebi te so bazalaka bayaka te ba facture pe eyaka te mai pe ebimaka te oyande nini facture mai eyaka te facture oyande souci trop souci na biso ezali deuxième mandat oui c'est bien et bon. Mais deuxième mandat, biso ne peuple ne to pesa. Soki bobongisi na biso te, ezala député, ezala président, to voter te, to fa na banda. Te, ye mokonza mboka na problème te wana fongolo na page liboso. Tunanga nini? Nini? Ye facha sana. Siko ye azali sumoko. Ya koyeba makambo ndeni ya koto ya Mavuba eleka la so yo peselité. Donc ça veut dire que Melande eza pas ba député. Pesa là ba député wa. Ouais, ba député, gouvernement provincial boyoka o nani ba kondi à l'état boyoka biso toza na problème sérieux awa ba problème na biso eza ebele na uti kotanga ya mai toke na courant tozalaka na courant te soki groupe te soki panneau te tokotala télévision te tokos'informer te tozobelela tobelelaka ba chaîne na ndenge ya ba toloba solution ils ont maraté. Mais là sur les longs de bino boye, tu reçois solution en nzela na bino pour na mambo itali. Na pesa carton nini na bakonza régie des eaux. Régie des eaux smell. Na la problème te. On mérité rouge. Bango jaune te. Wana régie des eaux. Oui, rouge directement. Wana bino bolobi ya bakonza mboka bino. Bongo siko ya snell. Ya snell ya olobela kutu te. Rouge lisusu. Rouge lisusu. Rouge lisusu. Liloba suka avant na kena liloba suka na olobela mambo etali jemi. Papa, toyebi te soki jemi yango oyo bo installer awa bayaki po batia kimia to bayaki po batia biso mal à l'aise. Problème toza nango eza pour ma 100 000, 150 000. Wana bana baoli yango.
Jemi akangaka bato atunaka mukanda te soki aye eke akuti yo même l'établissement no akango eka okanga yo basambisaka te ni plaignant bango bakendaka directement bakangi yo bake bati yo na cave moko boye nayebi te soki wana okolela après avoir kobomba wana cave batuna yo baparents soki balandi 100 000 150 000 sans infraction ou commettre erreur moko te attendre yo te directement 100 000 francs yango tolobeli bakonza la police kasongo soki nani général nani o ba changer makambo on peut bana bien te donc veut dire otalela biso na likambo jemi oyo tolobi tobeleli otalela biso likambo jemi oyo oluka solution de façon que peuple a makala bazwa solution direction Mavuba nous en posa na bino au secours to se. Merci, je crois que Bouti Olanda bana mboka koto ba osenga na ebite bakonza la police oboza mieux placé na jaune musala nanga jaune na pesa na nous jaune ezala lokola ou avertissement oui po boye ba osala musala bien mon général mes esquisses jaune ngoyo toleka maluwa mwimbe tulasa bene jai umujima imba kwijile tatwe kananga malandi kwa palubweba mwana jitumba kwijile tatwe chikoba chama sama kwa palubweba Raitu mutwa hipanda fondation maluwa chisumu cha kwendele bwe Makamba kwetu bena moto batu badisanga biba na kuchengungu bakwile jitunge Amuwa yo Umayabi lobo ya kujile Lelu nyinu leji chitulobo chakwe Maluwa omwande mwangala ningandwe Betre maluwa Mbote ndeko Mbote président na mwana mono sur na sepeli makasi ndenge officiel makala en tout cas tokina besoin makasi malgré tout tikaki bisote ba suka na mabele okitaka mais moi na mabele te ya na monika ke buloka se musala le grand maçon mokonza mboka lobaki musala nde musala pe batango ya kwanga lolipa kwanga na non nini lipa tangu bapara baza en vie alors c'est que faut se misala pour dire ko sunga yo simba no machete te soki na simbi liché di c'est manqué en tout cas bakonza mboka wa liché za zone rouge longwenga be komisiko makala bon makala en tout cas makala eza cible rouge yo bakonzi balobaki bapliquant bazalaki parce que toutes les zones de Kisasa mabezali mais c'est pour cela là vraiment en tout cas les bosso bakonza mboka en tout cas mes respect belé pour na mokonza ka John Azalina rouge voilà pour na dossier abiso na makala en tout cas pour na koluna en tout cas pour d'échapper bakonza mboka kimia mezali kimia ekotaki bakonzi babundi basaki be misana na bango mais tozana ma regeka moko to senga pour na population en tout cas Takaseri et l'équipe makasi alors là ils ont gémi sokozui pour na biso presque aux niveau ya Mavuba voilà Mavuba kozwa biso na sebo ya wa diaso ya pont ko bima na ndira mal à l'aise pour na okatsa kalamu ya prince comme tali corona loya en tout cas Takaseri ya makasi même il est responsable oti musala netinga maçon okoleka bosoki bakute na yo soko kimite 100 000 francs bapesa na banque te 100 000 francs soko pesi 90 000 faut aussi sa téléphone 10 000 faut yokotika alors là vraiment ça toujours regretté pour na ba agent na biso vraiment alors botie kimia alors bon c'est réservé moi d'unité na bino ma beleza ali pour la population police ya za pour garder population na alors tant botie kimia ba za na mawana biso pour que ma bezonga te na mbela ba kondina sima na bango ba kondi bazana besoin ya kimia mokonza carte jaune rouge museko ya ndeti pona ndekwa uté koloba wa pona mai mais mai koto ça va mai ya kali sauter là na yebike mai uta depuis kufaka nango uta ba chinois ba simbaka déjà tso na biso déjà à partir déjà ya makadam mai ebimaka nango te mai ya biso to sokola mai ya mabulu tina osala boye suka suka mabulu to musupe mai ba sokoli matembele ya ngonde bo na réserver ba yungoli na sokolili Potom musu mota on to voilà tunatola Kisasa to la province Morobo toza na kati ya capitale et puis des zones en face ya makadam Rigini ngamba makala tika kolo babu là je te dis en vérité beaucoup tambola mon contact rouge carte jaune ba konzi ba osenga exactement réalité au tout monde na mabulu na makala a dans la commune ya makala na mabulu 1 to sangani mabulu 1 mabulu 2 bani na loya toza na souffrance ya mai un de la courant kutu soki na rekontaka mukie na reconnaissance di Laurent Batomona a zwaka transfert pesa kabiso ute kendaka na prince kuna na ngamba Rigini
Eh bien, fort on a biso moko pour na SNEL to sombaka singa courant biso moko. Donc bino nde bon remplaçant SNEL. Biso moko, ce qui c'est 4 mili. Konza SNEL landa likambo po awa makambo maweza te. Soko tia boye ti poureza nango te. Mais dans la population na yo et puis ngama makada mikure kozala. Ba gens ba soudé, ba kiti tout console, ba mesa tout console. Mais biso télévision potala ta olanda ta émission pamba oyo, faut démarrer groupe. Donc discours à chef de l'état botala raté. Total comme Jantini pe bon a répété. Tout le monde a rappelé autorité na biso métier zolo baka wana mais siko bangonde bato batia wana. Est-ce que bato akala ka to yasika pour changer mes athées. Toza ma presque rigidne siam kongo ngai ndi makadam. Oh mafuba, mai bimaka nango te, mai yango mama yeyo. Alotoka mai forage. De poto kata mo bidon moko 300 francs. Siko ngana za na 10 000 francs na sali maçonnerie. Siko pona pesa mwasa toka mai na ndako poto lamba to sokola. Mai ya kombi. Nasina bimisi da carton. Po na SNEL na régie des eaux. Siko lingi na bazwa carton. Rouge. Ah, na ba tout est. Bazwa rouge. SNEL reste des eaux rouges. Bakonzi pona kota PNC bazwa jaune. Bazwa jaune, hein? Bazwa jaune, pour battre à bango. Qui est cassé la population, za mabe population za mbandana ote. Balobi jaune. Population azali ya yo donc sécuriser. Mon général nga batute. Population ba bike oeza e bandeli. Jaune, ya yo angwana. Toleka. Mbote mama. Mbote papa. Comment on anima mon ndele? Nga comme na merogi. Merogi. Mère moi pendasa. Awa toza. Awa toza na makala. Na makala précisément na veni mavuba quartier mavuba ba bisengo nini to ba pasi mboza nango en tout cas pona bisengo to ko ba ke to vivre na ngolo nzambe mais pona bisengo en tout cas pona nzambe ça va d'accord to vivre bien mais pour le monde on est en souffrance tout d'abord on a maïté to mela mai mabulu ya forage avant que ça mai ya pompe loin là-bas na prince et que bien na butu makasi na butu ko to ko ba ko tika yo ba kata yote bon courant ba TV na ndako vanda bongo de vanda kota ba mpese ba frigo vanda sala kasute courant za nango te sebe ko ngama sans famille courant pendant 2 jours c'est fini après 1 mois 2 mois courant za kasute bon ya misato to zo souffrir beaucoup na dikambetali ba soda ya ba jemi na moni na miso na ngai bakoti na babala ya kingi ya visa le panga point wana na bututo na moi na moi mwana zo lia ya mobali mwana na ngai te mwana pa mwana kuluna te azuli basala bakangi mwana bakenda mi azo lia na kimbono mwana zo brosser et puis na kimbono susu mwana zo kata ndetambile kwa ya nsombe na bango na lupango na bango zo kata soda kangi yana de sete na nsombe wana kenda ngo masa kuluna te ne lupango na bango ko kata nsombe nete ndetambile kwa eti allez ceux qui bakangi yo sur la carte d'électeur bana tina na ngote to za kwa nini pas la carte d'électeur les gens comme carte de citoyen se présenter balingu to monde so la carte balingu to monde ngote est-ce que ça nini to vivre comment est-ce que bani bato ba mi bale na poto pang balabatu ba vandi boy bazami yibite kuluna te mele diamba te mwate bazo kose boy so ba kuti bango so ba kimi bazuba kiti ba récupérer kiti donc awa totolo ba ke to komi na est siko la kata Kinshasa pour le route est tango bana bako kimba ko zwa kiti ba juri radio ba récupérer ba kena siko adresser siko pa ya mokonzi mboka Fati Beto Papa Fati Beto zo yoka biso na kata mala makala tozo souffrir en tout cas ba soda ba tiapona ba bikisa biso ba kengela biso na komo mona ko kengela te me ko bebisa biso peso ba kangi mwana $100 la banda kutoza nango bakozwa mwana so bakangi ye ataza diamba te diamba na poche bazuli sala la sana kingo kuluna meto yibi bana oya bien babota mna ndinga kitoko mon oya mabese bakima bana bamona basola bati ana kati mwana mabati bakima batika sote oyo so babundi kuluna aho babunda sote bakima litikali bana bien me basana panzi moto bazolia bazolala te so akutna le plan voir le pango na bamoto voir na le pango bakokanga na sale do côté ata mwana zo dia faki mambanga pona nini bana bato mo bango to ti ko bota bango bilo basuka basoda na ye ate bango bien akokanga moto abundi moto ayibi azane kuluna bana ndako atika koka so se présenter carte na ye fa yokela ye mais so se présenter carte ala na tina nango te pona mo pesa kabisa carte ya nani bakati électeur ya identité pas de toi kango ministre intérieur wana bangambu kotoyo musala oyo chef de l'état a pesi yo confiance population pesi yo confiance
son excellence Peter Kazadi makambo fota elango Congo eza ya yo, Congo eza ya Fachi, Congo eza ya nga ase, Congo eza ya population ya makala ya pasi ndeko mo liloba yali liloba pende ezali papa nanga journaliste biso awawa toyebi te tosala nini biso bebilenge maire mo pe bosimba be machete no kosia machete eza phénomène oyo eza na Kinshasa mobimba moto akoboya yango aza te mais eza na bato bazosimbaka machete na bato basimba machete te bato basimba ba machete so otali bien na mopepe depuis kaka le 11 so tobosani te so memema biso ozalaka bien na stade des martyrs babilengo balakisaka so otali ke na ville ya Kinshasa awa bapuna ebuna masusu te mais opération kuluna nayebi te président de la république kopi oyo eza bacommandeur basous-16 na ba7 na oyo baza na bechanzer nozomona eza kopi ba $100 soki bakangi yo wana ministre intérieur faut adresser faut lobelai matondo ministre intérieur Peter Kazadi papa Peter Kazadi basoda oyo wana ozomona wana bazali donc sous-16 baza ko former soda na biso papa na ngai na soni soda aza éclaireur azotika lipapa donc chaussette pantalon ya la police toboka polo na donc na biso ke tracasserie ya kosakana te papa Peter Kazadi tracasser ba soda na bino oyo bazonyokola biso bilenge toyebi tosali nini baza konyokola bio et surtout la police pena na biso papa journaliste nde elembisi biso na mboko elembisi biso mai ça va mai kutu depuis ekene à l'époque il y a président otikoleka ya Kabila tina lelo mai ebimaka te mais votakati tolobi si oke to voter ba député belé baleka ba tout monde baleka ba papa o mangai patiki mangai baleka zuku tu fi awa mais eloko côté na biso papa mais tout lorsque bazoya bo voter lisusu te bana bango te bisa bango ya na bango te baya te baya pena te bana ba muto voter bango c'est so ba yeto le bango na bango pamba muto apesa bango eloko za te na bimisa jaune bimisa rouge jaune te rouge baya rasu te ba député ne rouge ba kene baya rasu te rouge ngwana pesi bango mama pisana mbote mama mbote papa comment on a mama ngai comme na mama Régine na moni omeli mai te banda tongo moi été okono to ka forage le msumbo en pompe wana jeune forcé donc moi kaka te ko ba suko maluba ko bongo ba loba po ba sunga ba konzi tozo loba sunga nazalia na za mama nga nazalia na za mama veuve na kati ya lingomba ya espoir et avenir wana catholique te ya biso ya papa nani kaka ya papa Kisekedi espoir et avenir OK mais mutazo kamango papa bikamwa voilà yango wana pasi biso tozomona bana moye batambola ezate pona nini kokanga suka bimika komona kimi mbango bazokanga bona ebite carte électeur bakonzi bapesa musala nango nini po mwana kokolakisa ngo me bamemi ye kaka bakena ye kaka bauti okanga mwana nanga awa fondation 50 auti musala koya na ye bakangi donc biso awa kokanga kuma moye te makambo ekoki basala bazokosala biso yango te kokanga nde yango nde ekomi donc moye te penza yango na bakonzi bazwela biso batalela biso makambo penza tozomona pasi ba age na biso eza bilanga tolona po tobuka mais siko biso tozongelaka lisusu kolesaka bana ngo mwana bimi te bo siko ya kolia nini bakonzi bayeba eloko wana balukela mpe bana ngo ata misala basalaka ata kutu zelo apamba ata mabulu oyo bakende okundaka mpona nini bapesaka bango ata mwa ndenge moze asalaka bana bazotonisa saki asali foleko bazozwa par semaine ata mwa rie mpo baliaka mais oyo yalike biso tozongela lisuko boko na bana oyo papa tozomona pasi awa na makala surtout likambo okanga muninga azwi likambo matango keno lalise ndenge nini okotala bo ero 21 ebeti asona kingo mama yo peyaka mama fwa loba tozomona donc pasi surtout biso ba veuve papa mokonzi tala biso ba veuve tozomona pasi wana asayebi mama yakoloba bon enga mbote mama mbote papa comme on a ni kanda bonye ni mama Thérèse na biki ba Marie Thérèse bazalaka mwa motema kokita kanda ni mai bimite kanda ezalanga nde ya liboso likamba mai ozolanda mokonzi ya Régide ezo mama ajo ana kanda po mai bimaka te na ebite so carton yo kozwa mama tokei
ya mibale nazomona kimia eza te. Kimia eza te. Mpona likambo ya bana moye batambola eza te. Ekoma na bapolisi ekoma kope na bango. Polisi fa lobaka na bana o bapeti eza kope tokodame ndenge nini. Wana bango baoloba. Mais bazwaka salaire te. Bapolisi baza kokopere na bana mpo bana bamenesaka bato mpo bango bazwaka mbongo baliaka. Très bien. Baza kotinda bana na biso bango balakisaka bango makambo wana. Soki azwi bakei bakomi kuna bakei kokabola. Ozomona ezosala biso pasi mpona bana basalaka makambo wana te bakoma na pasi. Moya tambola eza te. Kura koto ezali. Kura eza te. Kura eza te. Bateve yango na ndako. Donc bampese koma ekota na kati. Bateve nzuluka esalaka sute bongo kosala. Mai il faut bima 4 heures. Avant que toka mai na foreza kura faut bima 4 heures. Oki kotoka mai. Mai on toko mela mungwa. Toko bela mabumu. Mabumu za koleka. Pona nini mai ya kitoko ezate. Yango tolobi papa biso likambo liboso nde likambo. Bongo bana bazo tambola te. Siko bana baza ko bota. Nana ko bokola bango lisusu. Très bien. Na bokola mwana na bokola koko. Mwana nga na bokola kisa koli. Ye pe sikoyo azwi niveau na ye. Abokola bana na ye. OK. Jamais nga na bokola suba koko. Sina longo na niveau wana. Vraiment. Sikoyo mwana azobanga. Moya bima ezate. Musala pe ezate. Okay. Yango wana biso to sengi mbaloyo babongisa biso makamboyo. Omoni tolingi suba kambo to boy na boy. Soki to mbalo to ko voter makambo fe esimba kitoko. Et c'est simba ki déjà. Ngala na ko esimba kitoko. To mona maya pompe so ngandenge zalaki. Très bien. Na makambo ko menacer bana nzela ezali susu. Ezala to boy biloko wana. Merci maman. Soki balobi kaka o chance mezate. Bongo carte wana musala nini? Nga yango ezali awa. Yango wana. Nga yango wana tambolaka nango. Mukomso batele misinga kuna. Na kuti ko zwa mapa na 4 heures wana. Naza ko ya. Mama nini wana ngabi na kuti zwa mapa. Yo moko ngabi nazanga moko. Osala nazala kaka. Webi teramiso. Ngana teramiso kana. Ngabi lupango yango wana. Kapitana carte na yango. Ote. Makaba carte ezate. Kwa kaka mwa maya moto. Soyo kalingala ko lobalanga naluka kaka maya moto. Naluka maya moto na ilaksini. Na pesa yembongo. Na sepeli. Na mbongo te na baluki na kelo. Na sepeli mama. Na pesa 50 millions nini? Atekelinga nini? Vraiment. Bote ba police na bino batika biloko wana. Bote ba police na bino ba police. Koko swango wapi? Pasi na motema. Pasi na motema. Oyo nyonso sikoyo bokisela ngo siko fachi beton. Oyo nyonso bozo kitela ye mais ye moko te. Engambe toleka. Manyama akwelele bijimu nengondo tatu. Tambi akupuma tuku nengondo. Kanyaka musebele kakale banene mokulwa tabila wakulwise ila mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwaji mwana wangandu teleje ngumbayaji wakulwise ila mwaji malu mweze manene mujitunga mwibaka tulaso kumwanda bene jani opitale minene tambwa banse na shukulwisa tambwa banse na kotala mamo azolela mais député yo bavotaki yo to bavotaki yo te nga na opesa bino rouge nga na pesi bino rouge nanu musala bosala ngo bien te bosunga chef de l'état te Kongo eza ya biso nyonso bokolobaka mbongo wana mboko te mbongo eza ya banda lelo ti lobi mbongo eza botika osala makambo wana batiaki yo place wana mpo olobelaka bango est ce que so olobela bango bando ozwaka bavoi okima mais c'est pas ça eza kitoko te apesi na bino rouge. Voilà nde abino. En tout cas, koto yo nga batute pas moyen. Maman, sili salilo. Ngai na ko voter lisu mutu te. Na ko voter lisu mutu te pona nini? Oui. Po tala kimeza na biso te. Tala nanu est-ce que katia za la kamundele boy. Katia ya baninga za la kitoko développer. Mais biso développer za la kate. Muta kolobela biso za la kate. Muto ya kosunga biso azalaka te muto akotala biso azalaka te kaka souffrance pona nini mai pasi ya boye lero ko bima 4 ele bakati yo mboko tukende wapi
otinda mwana okende kotoka mai bakokata ngai sikoyo okende wapi bakokanga ngai sikoyo tokende wapi antuka mokonzi apa oza papa na biso bongesela biso mboka oyo bongesela biso mboka oyo bongesela biso mboka oyo tosouffrir mingi tosouffrir mingi. Ça va maman, merci beaucoup. Papa, mbote papa. Comment on a? Comment on a papa Mbala Théo. Monsieur Mbala Théo. Théophile. Basango nini côté na bino? Sango kaka ndenge ozomona ba mama balobi, ba papa balobi, mais lokola biso ba papa nde tolukaka air nyonso. Mais tolobi pona nga eloko ali boso da ba point ya nécessaire. Mai. Très bien. Yango epesaka vie. Courant yango epesaka lumière na mboka. Ya misato insécurité eza makasi puisque bana malamu na bana mabe bazoyebana te. Population l'état tchaki ke noto kanga bata mabe po tozala kimia. Mais kimia ezalaka te toyebi mwana malamu te tozomoni yebi pe mwana mabe te. Soki bakangi oya malamu bakoloba oya mabe baloba bakozwa eloko te. Mweto kanga ya mabe po papa na ye akoya kopesa mwa eloko po biso to vivre. Mais mwana mabe bakokanga ye te po bakozwa eloko te. Yango wana nde tozo vivre awa. Mwana mabe bakangaka ye te. O azo sala mabe de part et d'autre. Nga moko tina zolo babo. Naka na shock na miso ya bana mabe. Mais bazwaka bango te. So bakomona bango mais bakokanga bango te, bakozwa bana malamu na bandaku. Bakena bango po bayebike papa wana azalaka na mwa nini ekopesa mwani. Kotoyo ba faso bozo vivre mai, il fallait loba o eza boza na ya mai kutu wapi ngo zomona na television ti ozomona ba mama bazokeni. Tala na nde na komi poussière boy. Na ebite na poko na kosokola bien na kosokola te. Po na ebite tana ko keni moto. Ko voter to votaka mais ko voter ba député wana soko voter ye soko azwi vie azaso na posta makala te. Fakende ma campagne akende ba commune développer. Biso ba sondoli biso ka boy. OK. Yango wana donc na ebite soki tokoloba. Engambedo to sala musala maître Bili Malua. Mbote mama. Mbote papa. Comment nani? Kombo na ngai Lisi. Mama Lisi. Ma passa. Mère double. Likambo tozolo baboy. Ba policier o bazo sala côté oyo. Bazo mona batu ya mabe bazali. Mais baza kozwa bango te. Baza ko kanga ka bana oyo anda kupona ni bafuta bango ba 100 000 ba 200 000. Côté bonyoso mai banda kuna tina suka. Tosa côté ka aveni kaka oyo moko totoka kamai. Mais edombaya a sali eloko oya ya motuya afungoli hôpital na ye. Wa muta parti na ye. Muta parti na ni ya edombaya. Yo lobela. Ngai na zolo baboy. Policier tangu yo zo sala musala na yo. Tangu batindio na kati ya mabele oya mavuba. Luka mutu oyo aza mabe osanini okanga. Okanga. Jamais okanga mwana kati ya ndako. Na ndako kuna tobomba mbongo te. Tobomba kambongo te. Mutu oyo azolo asali likambo azokata mutu lisheti botiki ye me oyeko kanga oyo asa na kati ya ndako na ndako tobomba mbongo te. Tobomba mbongo te. Tobomba na biso mbongo te. Siko bana mweba kene misala ezate 6h botelemi na ba arme bokanga ba na ba tata mikolo au lieu que okene koluka musala no okoma na yo éclaireur. Est-ce que ça na sens? Et ça na sens te mafuba o bana na biso bakomi mal à l'aise. Mweba kene musala ezate. Pona ni tonyoka mana bana bwe mai passe courant passe sikoy. Toko vivre ndenge nini? Toza na bana biso bana mibal. Siko tobota bino te. Hein? Tobota bino te. Bobota te pour. Bo siko so toboti bino bokoli ngambo kokanga na kokanga. Pona nini? Merci maman. Ata mwana sombele ko na kwa grec. Mwana sombele ko grec. Eza bongo. Mama lobike ata mwana sombele ko break. Okende kuna break. Mikolo system ya break. Mikolo system nini? Ya break. Toleka. Mbote mama. Mbote papa. Comment on a ni mama? Kombo na ma bébé. Ma bébé awa toza wapi?
toza na quartier Mabulu, avenue Mavuba. Avenue Mavuba. Donc commune Makala. Commune Makala. Basango koto ezande na quartier na biso. Basango ana quartier na biso basango penza ya malamu ezate. Tracasserie surtout mingi na ba jeune garçon. La police aza kotuna nanu teke otika jeune garçon se présenter nanu. Awa makamako se présenter ezate. Donc koto ezalaka te. Ezalaka te mbala moko tia esinga. Donc ba jeune garçon awa baza na tracasserie makasi. Ya liboso na nuwana na koluba. Pour vraiment tozana ba jeune garçon, toza mal vie pour na ba jeune garçon soki abimina na zonge na ndako te, en tout cas eza mawa mingi. Donc mitema na biso ezaka likolo. Ya mibale, mai, toza pena na mai vraiment comme tel, neti ngabo na mema mai te. Ba mai yango neti na lopango. Mai ezalaka wana, ezala sute, awa lisusu. Mai ezalaka wana ezala lisusu. Donc to mai nde bwana problème mai. Toza na problème mai, kuka pe ya malunga pinza ezati na nzela. Sko okokai koloba nini maloba epa na yo po bakonzi oyo baza mieux placé ya SNEL ya Régie des eaux bayoka balanda bino. Bakonzi ya Régie des eaux ya SNEL bayoka batala na bilili ke awa biso penza na quartier Mavuba quartier Makala. Donc quartier Mabulu awa na Mavuba toza na nini difficulté ya courant, toza na difficulté ya mai. Bayoka mawa po baya ko soutenir biso. OK. Merci beaucoup maman. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Comment on a Malorette. Toza wapi? Toza dia soma. Na komina Makala. Basango nini koto? Papa toza biso te. Passe ezaka mai na koto mai malade. Papa mai ezalaka te to sala taba 3 abo. Mai ezalaka te papa courant passe. Tozokanga 19h papa. Malembe mama. Nagangi nanu. Bosali mula boni 3 ans mai ezalaka te. Tokendaka kaka na se kokeloluka mai na se bana bazonyoka mapona komema mai. Courant kutu koloba te. Tokoma okanga 19h koto okoleka te mulili akosakana te. Baosala biso mabete ndenge ni papa. Bovotaka te? Tovotaki mais ba député batela biso makambo. Est-ce que yobi droit na yo? Yo ne mutochaki député, yo ne wa mokonza député, siko lobela namu bango to lobela namu bakonzi oyo baza mieux placé ya Régie des eaux national. Papa tozo loba, yango tozo loba bino bakonzi boyoka biso mawa, surtout likambo ya mai na courant. Eloko eza posa na biso yango na papa. To vandi place moko molili moye te. Moye kutu ya ko déplacer obima ki oya 20h 21h ba okanga yo. Ba okata yo donc courant na mai pe to wana bosenga na papa. Merci beaucoup maman. Merci. Papa yaka poussa na la passe na mawa 21e siècle mai baolela. Sko bobo oko c'est le chef de l'état? Non. Boko c'est la été parce que après si mutu na mutu tâche na ye, asala musala na ye. Est-ce que mbongo ezali na tsotu na bien mbongo ezangi na mboka oyo? Non, mbongo ezali ya deka. To timbela yango. Botiko sala musala bo sala wana. Régie des eaux SNEL botala makambo oyo. Nyonso la mukuma na bokitela ngo fachi beto to oyeba bino mbote papa. Comment on a? Papa Roger. Yo peka olela ka na moni omeli mai bana tongo. Mai ya pasi mai ya kosoma ya basenga to bazuki ne landanga tela bangamba presse kuna. Tala niveau to zana ngwa ati na mai mdaya sombi glace. Ya kosoma glace ya ba block wana ya buki atie kona koluka moyeni ni ya neti ozoma ya mali. A part ça pena ma mali la niveau courant ozongo. Donc courant koto passe. Courant koto passe na webso tam so mona mo basingo ozomona wana. Mutu asomra bisoka ba câble o elongwe banda na cabine ya triangle na ngamba Tchad yango matabo e banda lora batumona o akoma soki na lelo yo azoka pena ba poa awa na ndenga mukete yango pe lexisa yem ta somra so ba câble e ana mutu kaloka ba lan cruiser e tiki biso awa banda wana tozana na difficulté cabine nanu damona cabine te depuis 1980 oyo Tika koloba boyo kisasa 21e siècle nano mona cabine te. Nanu te na mona cabine banda 1980 ponga la koti awa na 1980. Donc Kinshasa grandi 43 ans. Voilà, yo moko faut beta calcul. Ni comme na cabine à courant nanu na mona ngote ne nazo déterminer besoin lokuta te za kokosa ti. On a zolo besoin de vérité. Donc tozana pasi ata mayo pompe mona wa.
donc mai ekomi lokwa eloko moko spécial donc eloko kutu mwa moke ezokosunga fo na babala moko ekozala soki ba 7e so 8e kuna forage daya te forage batuko balongaka na babidon so bavanda otelemi kaka omonaka babidon tokeka tudra baotoleka biso mpe kaka kuna mpona baforage sa yango bam do pompe bamama ozomona banyokomaka eza oyo ya bamontagne okokiti babalo omona montagne do mama bayaka bamai na babidon ba 20 litre ba 25 litre bamema na mitu mpona olanda mai ya pompe na ngamba prince distance oyo toza nango ozomata na kilo na ngoma donc eyaka pasi mpona mai baalomoka ba 4 heures 4 heures mwasi falala mwasi azotika mobali na mbeto fa kende koluka mai na air wana batakupe bazali bataku eloko banini bato bakataka bato bamasheti banini koviole bamama na bandeki poko boye kobotola mama ake neti ron mpo koluka mbongo na nini asomba mo mbongo natekaka abotola na ba air wana kutu mikolo tosi mwa kimia banda bashanje biso China Rambo. Voilà, très bien. Yende mutu atie biso mwa pe awa otokondeli kimia na bato banda po kokekisa biso Engambe nakangi na maboko na otuna nanu Snell balobi kotoyo banda tata kota 43 ans depuis 1980 ayebi kabinité na otuna est-ce que mbongo ezangi to ezangi te wana mutuna Snell rouge ya makambo ya jaune te ngande muna pesi parce que nyonso wana na oloba bien bokitsa mokumba epa ya mokonzi kaka nani Fachi Beton oh azap non tosungana balobi ke loboko moko lisapi moko etombolaka bidon te mais soki eza misapi mitano nde bidon ekotombwama tozala na même vision te toi kisasa yango ya yo kisasa ya papa kisasa ya mokili mobimba mama moko oyo tosekisanga lobi ke système a break siko na olobani souci trop je m'excuse mon directeur aux yeux rouges toleka mbote mama mbote papa tokuti ozosala mosala maboko eloko ya liboso na sepeli komona na mosala na ozosala komona kombona Naomi mwana Ramani Kota wo mwana malami Raman Kota Ramani Kota wo wande mutabota nga papa na nga mama na nga ndelalo mutabota vrai chéri na kati makala naza ozangi singa na maloba kozanga maloba te papa loba na koto bozo vivre ndeni kasi koto to vivre na pasi to ebite ke député yebi biso to président maya malunga te to vivre na pasi courant malunga te mo botala ka TV te après 2 mois ba programme ngute le kala ba TV to yeba te ba mininga batala ngo ndenge nini to bozonga sima tozonga koto ba yebi biso te to ebite pola ba matitu etondi a otonde nto comprendre te tika koloba boyoko do kureza la kate kureza te to ebite pola ko kota matiti bango bala banda ko betage on ba yebi biso te mais bo votaka bango papa bato vota ba mona na kate tu ko bato voter mutu to siliki tika koloba okande na lobi to voter mutu te sko bosengi nozani kasepa ya mokonzi ya mboka bosengi na biso zai boye batela biso mai malunga po tande si boye pena makolo ekubi likolo kotoka ba mai makolo na ngai yango oyo omoni makolo na ngai eza ya kokuba likolo kotoka ba mai makolo ndeza eza ya kokuba mpona kotoka ba mai misu na ngai nayebi te emonaka me na TV natalaka TV te mpona koureza te novela sotalaka te natalaka nayebi eloko te novela sango ndani mata facha ke mbujima yo ngai naposana monaka ye na TV ndenge oloba ya solo papa olobela esiko pa fati ngam na omine mna lobi boya na mona ka kana ba photo na posta na mona ka na TV biso akureza la kate tozana makala direction mavuba tozana posta kura malunga ma kole kubi biso ba jeune fille ko toka mai toleka na kitisi basi mbote mama komona mbote papa mama Betty ocho toka mai wani papa na uti na rompo mesiko kusala wendi na toki mai po mai zate mai zala mbula boni ko to mai zala en tout cas papa to bosa ni kutumbula ngoe ko biso pe ngape na zabo na zana pompe na bisangu me en tout cas na bosa ni kutumbula to toka mai ya pompe bongo kura kutu kura moko ya ko debrie ka to zala kana ngoya soke sali mukolo moko ya malonga kutu tesi bosengi no ko zala nini pa ya moko papa je tozara posa ya mai na kura nani biloko mpenza ya liboso mpenza tozala ngo posa nde yango wana biloko mibale yango tozala ngo mpenza posa yango mpenza sengi chef de l'état mama alobi ke mai na kura soki ozwi bango solution ekozala malamu mingi sikoyo ya boye nabetelo maboko ya boye napeso carton jaune luvunu ozwa rouge
na bana mike basengi rouge donc etali yo toleka mayumi bakwela nshimwe chiwampa chenye mulumanyambe mwana wakulwiza ngita bakwe ujimulale nuku bakwela ngo chuka panshi mulumadita mbote papa mbote comment on a comment on a yamba redi sikoyo koto tozali awa tozali na makala koto situation bo vivre bon koto tozaka na problème etali likambo ya mai na likambo ya mai do bakablo nyonso kuru ya langa do bakablo nyonso bozomona oyo eza lokola ba étiquette eza na biloko moko te donc eza ma étiquette na étiquette donc ça fait combien de temps kuru eza nde toza boye tokosala ata ba 7 mois moi tozaka na kura te mai eza te bato ezali bafe kufa kuna liboso baza régie des eaux balekalaka te bakomaka te ezala régie des eaux ezala sine toyebi bango te donc boza na kati ya kisasa lokwa bao na kati ya kisasa te toza na kati ya kisasa nzela yango mutuka ekomaka ti place tozali mais mai eza te courant eza donc oyo fantaisie kaka donc eza esthétique ya mboka komi pigeon na Europe enos oyo makambo oyo lokwa nini eza lokwa pigeon na Europe pusalela boye esthétique ya mboka donc pigeon na Europe esthétique ya mboka makambo ya na kisasa ya solo wa c'est vrai sikoyo maloba nini okokoya koadresse pa ya chef de l'état bon oyo na koadresse pa na ye liboso na pesi ye merci très bien ndenge kimia ezali pusana moke pesi ye merci na ndenge kimia ezali nzambe abatela biso très bien apesi mpe makanisa malamu ayebaki biso tozosouffrir ayebaki biso tozosouffrir basi na biso bazonyokwama ata moko na aleki na bidon te awa tokalekaki ti tozwaki déjà tomona déjà basi bazonyokwama makambo nyonso mpasi en plus encore donc moyen de vivre mpe eza pasi parce que lotiliki na mai eza te très bien okokoma 20 heures oza na charse ya biloko oza na moyen ya kolambela yango te soki makala eza te baregie ozopolola bandako na bafere torepasanga te bafere makala ya la esu te bafere makala batemp osokomi 20 heures repase ndeni omobima 5 heures repase na makala ezosenga courant balongola bafleur oyo balongola fleur oyo batya nde courant ya bapigeon nini olobaki eza lokola pigeon na Europe esthétique ya mboka ndenge bana Europe bazwaka pigeon esthétique ndenge basinga oyo ezali eloko etete na kotandango bilamba bongosukesa bazwa carton nini napesi carton te tokende na prolongation très bien donc totika bango na prolongation babike totika bino na prolongation peut-être bokochabi mpo makambo ekende donc sinon te bobikaki bolinga bozwa oyo mais ya lobi ke totikela bino prolongation merci papa esthétique ya pigeon makambo eza engambe toleka mbote papa merci d'abord pour accorder biso tokuti na kati ya chantier mais bozotonga ndeni koto tozotonga installation sanitaire pikoso nde babengaka lingala mais problème mingi eza na badifficulté ebele toza nango yango te motuna lela tuna yo soki bozotonga mai bozozwa mai tozozwa na se kuna mema na se na kalamu na mabulu alors que na pompe awa ekangama ça fait déjà 4 années passées donc 4 ans déjà mai ezalaka te régie des eaux azalaki ma opérationnel mais à Qatar à Kenda problème eza bema badifficulté ya régie des eaux ndenge ye moko ayebi annonce biso ki aza na badifficulté ya bamachine makambo ebele aloba yango tozwaka mai te dans un premier temps tomoni mai ekomobima na coin kuna ya ozanga soki oke aveni kuna na coin je crois 4 à 5 parcelles bazozwa mai mais soki obandi kuna à peu près dans les 800 mètres toza na mai te courant kutu n'en parlons pas ozomona bakable eza bakable moko dans l'époque ya batumona ayaka mpo azwa suffrage na ye azala élu oko calculer peut-être combien de années passées ça fait déjà 2 mandats ya Kabila de 2011 tozwa courant wana toye nango ti 2015 courant katana depuis 2015 ti lelo toza toka na courant te courant tozaka nango ya ko début mon frère boza na courant na 8 heures phase moko phase wana yokenda na ba 8 heures na ba 10 heures phase mwana ekei botikali molili pendant 2 jours 3 jours 4 jours et d'ici ko toza na courant te
La télévision, le congélateur. Si on continue à un congélateur, ça fait déjà 12 ans. Pour 13 ans ou 15 ans. De commandeur à PC, à Bampoukou. N'en parlons pas, papa. Donc, information, facile, tu as la photo. Ok, on continue à un 5 à 6 torches. Lampe torche. Il y a un autre monde. Bon, c'est ce que vous avez pas mon moment, surtout comme dans le moment électoral. Bon, dans le moment électoral, il y a pas eu ça. La difficulté de il y a maille, il y a courant. Il y a ça là. Puisque tout le monde dit déjà vers loin là-bas, vers Elenga, c'est là-bas, d'abord, tchétché, poteau. Mais ce qu'on combine à venir croquer, il n'y en a rien. Il n'y a rien. Donc, ce qui a eu pour une élection, à l'avènement élu, nous nous proposons, il y a un problème à maille, il y a un problème à courant. Là, ça va. Mais s'il n'y en a pas, il y a un moyen d'aller dans l'élection, il y a qui nous voter. Mais c'est difficile. C'est difficile, il y a des difficultés dans un an. Merci beaucoup. L'État, mon gouvernement, a été démissionnaire dans l'agglomération Bistoza. L'État a démissionnaire. À quoi bon peut-être qu'il y a une carte? Momo Makashi, démissionnaire. Démissionnaire, mais oui. Dans le milieu Bistoza, dans l'agglomération. Mais Azali, le bac peut-être baton de Bovota, ne pas le rabinoté. Je ne sais pas. Oui. Les députés ont voté sur le plan de la province, les députés provinciaux. Les députés nationaux, ils sont dans Funa. Nous, dans la commune Makala, dans la provinciale. Bango bakena baloba. Soki balobaka, le gouvernement salaka yelo. Donc c'est que faut tes abango. Je ne sais pas. Je ne sais pas, entre les députés et le gouvernement, mais moi je vois directement le gouvernement. Mais avant qu'on ne mette pas gouvernement, il faut passer par les députés parce que eux, ils sont mieux placés pour la Goloba, pour la Bino. Mais les députés sont venus ici. Tu tournes à Bangoba Lobby, non, puis tu fais un rapport. Tu fais un rapport dans le gouvernement provincial. Attendons voir ce qui va y avoir, mais jusqu'à présent, il y a des députés nationaux, les cas où il y a Funa, ils font un pronostic dans Bango. Il y a des Tolobani. Est-ce que nous donnons l'État, le gouvernement? Makala, les communes Moko, ils vraiment enclavés. Il ne faut pas désenclaver. Au moins, dernièrement, tout le monde est l'engagé. Là, nous félicitons. Mais par contre, tu as courant. Merci beaucoup, papa. Mbongo Zangi na Congo, Mwana Mutuna Nanga. Est-ce que Zangi? Est-ce que beaucoup sont chef de l'État? Parce que nous avons la peine de une vision pour les descendants prophètes Kimbangu. Nous avons une vision que le la charge tout le monde mais à passer, tous à la boyoko et ça la bien. Tous les cas. Muluma wampolondo wakulisa kamai wakututumushinga bubukwadisamba mwana chanja chanji pakacheye chikwata mukumbi kachitu chapanga ngole. Je crois que Boutsi Olanda Lolenge bana makala balobi bagangi basengi pasi na motema na ebisa rabino ke tant que wana souffle te kokota na kati ya terete po beta bale Congo eza na mbongo banda lelo ti lobi. Na lobi bien que Congo eza na mbongo banda lelo ti lobi. Mais ki motema mabe. Tozu yango wapi? E uti panani. Bochela bango courant. Bo votaki bolelaki, bozui bavoa. Mais bozo kokate par rapport à quoi? Na mituni par rapport à quoi? Mais bossa la bango musala, insécurité bazolela. Snell Koutou depuis 80. 43 ans. Hein? Baja batumo roboé. Kabina Koura ba ebi angote. Ba Singapour soi-disant que pigeon na Italie. Esthétique. Et ça n'a pas si na seki ba maman bazolela. Mais dans tout na sikoyo. Est-ce que tu es chef de l'État? Nga la poser question. Yo répondre nga. Est-ce que tu es sungai? So to sungai te bon habiter. Na habiter. Et ça facile et à péter. Ce que moment de boya kande ko ki mané ba moment de yango. Bokita boko sa bango na ba polo, bokita boko sa bango na ba bassin, ba mbongo et tout. Ba lobi ke ba kolia mbongo wana. Mbongo wana ba kolia yango, mais bino ba ko voter bino te. Bango nde bozui ba carton rouge par rapport ya ba comportement na bino. Ngate mu na spéci bango nde ba sengi. Na bana mike ba embi arbitre. Pesa bango carton rouge na pesi. Maître Billy Malou Aklofas, mon boss. Au sommet, force tranquille ngala benga gai. Tango pesa loboko à droite. Gauche,
moyen ba ikeleve tango gauche azozwa droite moyen ba pe ezate nazala nga mokote nazala toujours na yemei les grands caméramen Yambish Ngambelu Mubala Mubala Tonda sans oublier Bao Yanga la pesa Rambote Funa pesa Mbote na monsieur Christian Soum Moninga Tolek ya boss Chibi Chabu Michel Moninga ya Kofi Kantimi Kambisi Mbote pe na bayininanga sans oublier maman Abotanga la pesa Mbote match Cécilia tu écoutes la prochaine. Linga kiyo mingi Janina Dama nsabisha na kalamu. Taba ndako beba pakiti za kusudi pakiti buka la